Bonjour Ndeko. Bonjour, monsieur le journaliste. Nakuta na bino awa namoni boyaki makambo komba makambo mboka. En tout cas nakanti toza masola kitoko pona baninga oyo nyoso to batikali koto et puis na baninga oyo otikaki na ndako. Est-ce que vous pouvez savoir moi mbote moi ndambo? Ouais, na pesi ba peuple congolais nyoso mbote combattante na combattant ba baza na précisément na mboka ya Belgique toza na la carte de midi na bandeko nyoso ba yaki ba utaki bisika belé ba utaki France, Londres, ba utaki Suisse, Norvège, Suède, Danemark, na ba utaki Hollande. Là, je peux vous dire ya Hollande. Je pense que na pesi bango nyoso mbote vraiment je pense que ba si ba komi na bandako biso pe awa toza na carte de midi kala mingi te tozo nani train na biso otozonga na mboka na biso. Ah d'accord, pona na moni tana yo za muke, tana yo vraiment awa etikali muke parce que horaire ezaki chargé. Alors okoiko betela biso moi li solo moi ndambu sur ordre du jour ya mkolwana elekaki ndenge nini papa? Merci pour la question. Nayo ordre du jour ezalaki thème ya conclave ezalaki soulèvement populaire. Pourquoi soulèvement populaire? Tout lingi que ba peuple ba se soulever na mboka. Yango toko ke na soulèvement populaire na ndenga toza dispersé. Yango toloba qu'il faut tous se mettre ensemble. Tous ala na objectif moko na idéologie moko. OK. Yango tolobela ki sur na système ya commission. Bato ba travailler qui des jours mobimba, le travail s'est bien passé, c'était vraiment magnifique. Je pense que dans le mois d'avril le 29 avril, aux Anamboka Hollande, à Rotterdam, je pense que les combattants sont déjà au courant, parce que les représentants de la délégation sont déjà dans Bango. Tant que Zonga, formé na Bamboka na Bango, donc vous savez les cas qui toquent au Makasi vraiment. Ah d'accord. Namoni na mois d'avril en Hollande, donc biso tozana plaisir koyamba biso. Pour la biso surtout tozaka na Congo, mais tozana Bamboka différent. En tout cas, na kosepela mingi na réunion na tango boya na makambo sika. Et est-ce que rozana moi parole moko boye ou bien likanissimo ou bien conseil moko na ndenge combat ezotambola actuellement na Congo? En tout cas, c'est bien na obana na conseil pour na conseiller ba combattant na ba combattante. Tout ka ba divergence na biso. Parce que l'état est grave. Tant que nous avons discuté, on a se préparé. Tant que nous avons changé le calendrier électoral, c'était prévu que 2016 et comme que va pousser une année. Cela veut dire que l'ennemi est en train de se préparer. Si tu aimes le Congo, mettez ton casquette à côté, rassemblez-nous avec un même objectif. L'objectif de la mission c'est que Kanambe décage dans son vrai nom de la comédie Joseph Kabila. Cela veut dire qu'on ne peut pas laisser le temps. Tant que nous avons fait ce qui est kingani ya kato sangana conclave eza pona koluka chef te koluka leader te eza to sangisa maele sikamoko. En français on dit lorsqu'on fait la politique c'est pour construire les idées ensemble. On ne fait pas la politique pour se servir ou bien pour gagner les états d'âme. On fait la politique pour servir. Quels sont les gens que nous allons servir? Ce sont nos frères qui sont précisément à Rutshuru, Walikali, Fizi, Sake, Minova, les gens qu'on est en train de violer jour au jour. Mon frère, si tu aimes ton pays, venez que nous soyons ensemble. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Le temps est venu de se réunir, de mettre les divergences à côté. Soyons ensemble. Likamora Soukana, est-ce qu'on aurait précisé les sous ceux qui conclavent sur invitation ou bien Congolais n'y surtout à Rugoya? Conclave est sur invitation, par exemple, pour la presse, pour les amis du Congo, les Européens, les autres pays africains. Mais ce n'est pas pour tous les Congolais, parce que les Congolais sont combattants ou bien combattantes. Peut-être que vous en avez bien. Peut-être que habité. Congolais cela veut dire que ceux qui sont bakebaya bakoya ko infiltrer biso. Tozo benga muto ya zalaka idéologie à combattant. Ah, et ça nécessairement parce que na boy kotanga bakombo toyo ko sala colportage te, médisance te, toza na mépris ya congolais nyoso tout mais na linga qui en fait to sepela ki mingi aurait précisé que batu bakoki mususu bako sala déplacement quand même boité ti na Hollande bako na porte bon bako tate toza quand même na respect wa ndeko na biso. Oui, ça c'est vrai. La ligne a précisé nani place au lobby on webi na combat il y a les gens qui sont venus pour torpiller le combat. Ces gens-là, il y avait des sanctions. Mais ces gens-là ne peuvent pas venir comme ça entrer directement. OK. Bah ça bateau qui est au côté langue bakana bango. Mais côté à Congolais mususu, on a des pasteurs,
on a des groupes religieux différents, on a des associations différentes. Et ce sont les gens que nous pouvons aussi lancer les invitations. Oui. Tant que le programme est bien établi, vous avez l'invitation, on a comme on est dans la liste au côté. On ne pas les premiers jours. Parce que le premier jour, il y a un combattant. D'accord. Le premier jour, il y a un jour la stratégie. Donc, ils sont sans étiquette. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Mais sauf les collabos. Sauf les collabos. Oui, sauf les collabos. Il faut bien préciser les choses. Ah, d'accord. Donc, Mouyungule, vous avez la grave. D'accord. Il y a des jours, les 14 et les 15. Ouais. Ça s'est bien passé. Il y avait les délégations qui sont venues de partout dans le monde entier. Ok. Même les combattants de l'Espagne étaient là, les combattants de Norvège, Suède, nous venons de Danemark. Il y avait du monde là-bas. Ça s'est bien passé dans le calme. Il n'y a aucune chose qui s'est passée comme critique ou bien polémique. Non, ce n'est pas le temps de faire la polémique. D'accord. Mais Toyoka qui, moi, le problème est là qui sur sécurité. Bah oui, sécurité sur les arrêts qui n'ont rien. On a coupé ça. Kulutu Nabiso a sous Liloba. Alors Benabiso Thierry le commando que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Que hier Azali Bosso Nabino, Oyo Bolingaka, Boyoka Thierry le commando, Lelo, Boza satisfait. Mbote papa Thierry le commando. Mbote na pesi bande réunion sur la combattant Mbote. Au moins, le problème est la sécurité. Tout ça qui est dans le conclave, ils allaient pendant 2 jours. D'accord. Sécurité, c'est la Belgique. Sécurité, c'est la bande. Ah, c'est bon ça. Il n'y a pas de ça qui est sécurité. Mais la sécurité, on a tout le monde qui est. Et ça qui est bateau, il faut pas que la bateau, parce que c'est pas combattant. Et sur plan, il y a discipline. Il y a discipline, maman peut pas soutenir ma combat. Donc, il bateau, il y a qui concert, il y a musique, il y a qui te reçoit pour la makambo. Tout ce que l'amboka, tout il va négliger. Tout ça là. Souvent populaire na Congo. D'accord. Il y a un calendrier année Oyo. Ah d'accord. Et là, il y a qui place Wana. Donc, idée à calendrier commun pour la discipline. Et puis surtout pour la code, il y a conduite, il y a la déontologie à combattant. Est-ce que au moins il y a un malam parce un calendrier moko unique. Calendrier unique exact pour tous les combattants nyonso. Pour tout tambola boboko, tout tambola bo tabate. Ah d'accord. Combat les lots, bah tout le monde tambola pour la tabac. Ok. Il y a un moni tina tout ça qui sécurité pour koyer ba oya coach parce que tout ça peut na ba collabo. Parce que na combat. Mais tout ça comme mener enquête na bango na service renseignement la Danemark. Ah d'accord. Dans enquête na partout. Si on a moto olia na ko sonité aux la maman botingo za papa na ko chao devant peuple congolais ba ko juger yo. Ok d'accord. Il y a moni na sécurité to boy moto te. Et ça na individu moko oya yaki tant to bien ko contacter ako sala bandi na minute ako loba na putu. Bandi wala alobi pona bisote ako loba po apesa yi kanambe mayele. Kanambe ne muto ko sekaye. Biso ba combattre to ko sekaye te. Parce que les gens bandi do no ba bo ba kota na conclave. Il fallait atuna tina ni ba ko kotsa ye. Ah, et ça qui donc problème mon kaka, ils ont critères ya. Ils ont problème problème il y a Belgique entre Bango et Bango. Ah d'accord. Les deux pays sous. Ça n'a rien à voir avec les combats donc il y a un problème privé. Privé. Après les deux comptes du sous des ordres bon aïe à l'objet du jour wana à sali bande l'équipe partout oh marche il y a les 15 et alité tout coup tabiso sur na conclave. Nous avons tout coup tabiso nyonso. Tout le monde moutou avant de voir la caméléon. Donc, ça a deux faces à couleur. Oh, il y a solo. À Chanjaka, et comme la couleur moussou. Mais aïe, bah on te dit sur les bateaux de cette matière à sécurité. Donc, aïe qui compte pour Atala, à que de repérer ça. Kabila rapport. Kabila rapport. Le roi baron par rapport à la bateau ya ambassade ya ceux qui mova, ceux qui mova, bah le pèse rapport là bango. Na service à sécurité, meeting de quoi qui sur place à contacter, il y a un mot de ça qui comme de zone ici à cause de la bande là pour appeler sa message na kanambe na kin. Pour ba boy ba kota la conclave. Après na ngo de ko so batu musu ba yaki oyo batu ba bomisi batu na mboka ba ngo so ki ba batu ko kubila
bango mpe bakɔtaki te torefusaki bango na porte okoya mitindo ezali kokwea ekweyaki torefusaki bango. Ah, tokomi siko na précision parce que moi flou ezalaki bayimboka mwa ndambo balingaki koya mais banda koyeba te bakokende na lokolo nini lokola mobali ou bien lokola mwasi kotikala na katikati ou bien ndenge nini sikoyo tokomi koyeba mwa ndambo lisolo yango ezalaki ndenge nini mais mpona réunion oyo ekozala na Hollande na mois d'avril est-ce que ba mesure de sécurité eza ba mesure moko est-ce que moto akoki ko se déplacer aya ou bien il faut abenga moto moko avant aya omoni na combat na tant combat bandaki porte ezalaki ouvert pour tous les mots parce que traite ezalaki te ozona traite ezalaki te mais filtré bazalaki te mais na minute oyo ezapele ba combattant aye combattant na teni na ye alati na ye mais ntango akozonga akombine moto ya service akanambe yango nakobenga siko bakobenga nakobenga siko caméléon. Ah d'accord oyo achangeaka couleur yango sikoyo foto oyebaka sikoyo mutu na mutu oyo asalaka nini mutu na mutu oyeba siko mutu wana yango tokosa siko na service ya renseignement tokoyeba oyo nani tokokota oyo nani tokokota te parce que biso moko foto biprotéger tozoba bagarde de corps te oyo akengelaka yo garde de corps akengelaka ye te biso otike protégé so toprotege te na sale wana moto aye kotya biloko mabe na kata biloko bole ezala mabe mingi ozali karade boke bokufi kanambe amoni asali mosala na ye d'accord aza na puissance akomamina munduki te akoutilize kaka bato mosu bakokota batie biloko poison bakotya na porte oyo tokosala nini mosusu akoma na ndako efala sikoyo maboko asukolaki te ale kaka ndeko nakufi le problème yango tokosa sikoyo problème sikoyo yango wana sikoyo yango wana sikoyo makambo to elekaki ok nazala eloko asuka oyo nakobeta sete. D'accord, un dernier mot parce que tant bapesaki biso na yebite so bopesa tous les partis nyonso. D'accord. Oyo ezali na diaspora oyo akotambola botaba toza kosala ratissage ya kokanga baparti wana tokangaki baeglise mosusu oyo bazali bakola